www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tu continues la kaka na poto avec la mine d'ombre, babi moto et pila. Moto epila na poto kembo alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobine la gangolo na hosana kembo alege mboyo lele poto na hosana kembo alege mboyo lele. Fidèles internautes, vous qui nous suivez partout dans le monde, nous sommes bel et bien sûrs. Votre chaîne YouTube informative, Poto na Poto, une chaîne YouTube informative, ensemble avec Prince Bakali, l'espoir de la presse. Nous sommes également sur www.potonapoto.com, ensemble avec votre boss, Lamine Dovo Mosakoli, qui est aussi le nôtre, qui a fait en sorte que nous soyons suivis partout dans le monde. C'est grâce à ces messieurs, Lamine Dovo Mosakoli, qui a mis ce paquet pour que cette chaîne YouTube informative soit opérationnelle puis d'actualité. Et je m'avais très vite remercié l'Éternel Code Mondial, Yaouli Moucheni via Petinaï, parce que grâce à toi, nous sommes bien soutenus et grâce à Kenny Mbumba Armelour, l'homme de double Rolex en or, Babi bientôt na Katamabele, nous sommes très bien soutenus et je remercie infiniment Christian Kossideren, Nakatia Règne, Amédé Makendi Poutine, Sandra Maya de Panama, Valérie Kachunga la magnifique, la spéciale, la bourgeoise. Merci beaucoup. Ce jour, je reçois pour vous un artiste musicien. Il est animateur également, il évolue bel et bien à côté de Kofi Olomide, Croix d'Akoraman, le patron du quartier latin international, l'orchestre influent. C'est un animateur, c'est un nouveau venu au groupe. Un animateur qui évolue bel et bien à côté de Kofi Olomide, Croix d'Akoraman, au Songi Ambeli. Il s'agit de quel animateur? Nous sommes ici, là où l'artiste habite, mais on nous a dit que l'artiste a effectué un petit déplacement. Mais bien heureusement, j'avais pu remarquer qu'il y a un artiste qui vient là-bas avec sa nouvelle voiture. C'est un artiste que moi, Prince Bakali, tant que journaliste d'investigation, animateur à Sika Aye na quartier latin, il faut la faire découvrir Binoye. Il s'agit de Ken animateur, soldat, animateur qui évolue bel et bien à côté de Kofi Olomide, Croix d'Akoraman. Je m'approche déjà pour faire parler l'artiste. C'est en exclusivité sur Poto na Poto, une chaîne YouTube informative, ensemble avec Prince Bakali, l'espoir de la presse. Kenny Mbumba Armelouria ou Limoucheni Kodamboka. Merci également à toi, Aristote Saïdi, l'international. Ambrose Tête Diassouna, leader, il y a Liège. Découverte, il y a Boézala, toujours chez Prince Bakali, l'espoir de la presse. Alors, je m'approche déjà. Les grands animateurs. Bonjour. Bonjour. Ouais, ça va. Naya Betatou, Abino, Ken soldat, animateur nouveau venu au groupe du quartier, latin du Kofi Olomide. Au soleil déplacement, mais na Monumba, la mon voiture, il y a Sika, aspect belé, aux voitures. Ah, vous êtes mystique. Vraiment, dans la vraiment voiture, il y a mais vraiment, na roya mbabino pe hotel maté, na roya mbabino hotel maté, to tchaba chase, vraiment to sola bien, vraiment talara. Merci beaucoup, c'est gentil. L'artiste va nous recevoir pour que tout soit un peu à large tout au long de cette grande émission avec mon invité spécial là, qui est Ken Soldat, animateur qui évolue bel et bien au groupe Quartier Latin International, groupe cher à Kofi Olomide Croix d'Akoraman. On va s'asseoir pour bien parler avec cet artiste musicien qui est mon invité de ce jour, Kenny Mbumba Armelour, l'homme de double Rolex en or. Merci beaucoup à toi, Yaoulim Chénico Damboka, en exclusivité à Masolo Yangana Ken Soldat, animateur qui évolue bel et bien à côté de Kofi Olomide, patron du groupe Quartier Latin International. Suivez l'exclusivité avec cet animateur. Alors, nous sommes assis avec mon animateur, avec mon invité, j'allais dire. Comprenez-moi parce que je suis bel et bien avec l'animateur qui évolue bel et bien à côté de Kofi Olomide, patron du quartier latin international. Lui, c'est un nouveau venu. Il est remplacé de Kirikou. Toutes ces questions-là, toutes ces précisions-là, vous allez en savoir ça tout au long de cette grande émission ensemble avec mon invité. Mais avant cela, laisse-moi remercier Lamine Dovo Mosakoli parce que grâce à toi, nous sommes opérationnels plus dynamiques. Et je remercie infiniment la première dame de Paris, Lamine Dovo Mosakoli, Aza officiel. Il y a Flossi la belle des belles, la première dame de Paris, Flossi la belle des belles. Merci infiniment à toi, encore une fois de plus. L'homme de double Rolex en or, Kenny Mbumba Armelour, mon ami personnel, Babi Kala Troté na Katamabele, Toro Kotana, na mon invité, Ken Soldat, à mon appel Kenny Mbumba Armelour, l'homme de double Rolex en or. Babi Azosala, surprise mon boy. Pas si très longtemps. Merci également à toi encore une fois de plus, l'éternel code mondial, le seul et l'unique code Yamboka Yaouli Moucheni via Petinaye. Bien qu'Azala un peu moins de loin, mais Sora Yekin, Azala tout le temps la Prince Bakali, l'espoir de la presse, l'éternel code mondial, les boss tour du monde Yaouli Moucheni. Merci infiniment à toi, Amédée Makendi Poutine.
Amédée Makendi Poutine, les mariés à Sandra Maya de Panama, Christian Kos de Rennes, l'international, Aristote Saïdi, mon ami, mon manager privé, Aristote Saïdi, l'international, Nakati ya Pariwana, et moi si ya Pembe, ya Gitoko, Asapina Batatu Nae, ya propre. Merci encore une fois de plus à toi, et Gat Nebaza. Et Gat Nebaza, merci beaucoup. Et merci encore une fois de plus à toi, Flossie la belle des belles. Valérie Kachunga la magnifique, la spéciale, la bourgeoise, merci beaucoup. Sylvie Mapoli, Nakati ya Belgique, Ouana Mwasi ya Pembe. Alors, Ken Soldat, encore une fois de plus, bonjour. Bonjour Prince Bakali, Joe Yamboga, oh vraiment dans habité quoi. Vraiment la monio, au salinga surprise moi au quarantaine, ça a quitté na yebo maman na écouter le bossa parler. Alors, on a salle surprise, c'est une exclusivité sur Poto na Poto, une chaîne YouTube informative. Na mono yena voiture, voiture eza yo. Ouais, yangai. Ngala koza na carte. Et pour le monde quartier latin, brusquement, peut-être Batumsu ba ebioté, c'est ce qu'ils ont ils ignorance mais au moins peut-être Batumsu ba ebioté na ningi ya quartier latin au yemba la mort na voiture ya bastar, voiture ya cher. Ouais, Kofi Olomide aza père mobo, aza vraiment mystique, aza social. Alinga tout le monde azala bien, tout le monde donc à partager à tout le monde. Moni Batumsu ba Kofi aza bien te mais ngal talaka arriver mala mobo vraiment moi. Logo vraiment dans habité quoi. Alors comment pour que tu aies un peu moi ma précision concernant voiture parce que lobby déjà ça yo mongo yé dans la carte to yeux exclusivité là toujours na poto avant to comme na quartier la Tewana neto sola déjà tant que actif il y a quartier latin international groupe Cher il y a Kofi Olomide. Moi parcours na yo na batonyo sto batalo partout dans le monde parce que baya wili musheni pe balinga baye ba wana pale mais auti na nuwapi ba Keni Mbumba auti na nuwapi ba Valérie Kachunga balinga baye ba yango ba Aristote Saïdi outi wapi ti okoma na quartier latin international. Bon ngai na uta na light music, Oh ya Fabregas. Oza mystique bon yo. Oza misa Fabregas au quartier là. Te na mise na été. Na vraiment dans habité na zaki na orchestre wana. Na longwe wana bon tina ina nga quartier latin mais na sala moi ba parcours ezaki moi mingi pour na lika pepe héritier wata mais c'est le chanteur au beta pe wana ouais na lika wana na pic méchant wana débit ouais tant héritier zo recruter biso mtando ça na succès ne bandelo wana songa na boa ki pic méchant boa ke bi masa so héritier no ça na ba kasavubu wana ba répétition ba plein yo ala yo wana biso daki no ya palin tant non na ma campagne non mun ba succès ça na mbinza wana. Ouais, biso sko tozaki wana nani mupandi pic méchant mupandi ngakeni mupandi so on point sko tellement baligné na bango biso te malgré musala ezalaki e bana couler na makila mais baligné na bango biso te to yo tiki na bato o bango malinga ki babeta générique babeta pe générique boy donc na habité ko na habité so ça la succès et wana roji chanté mais kana ki parcours na yo beta pe pas héritier watana be pas Fabregas comme tu l'as dit et à part bango deux personnes on beta pas ba misem susu bon na les gars moi tellement tourna uta ba ve na ba mbwa kanda ba kabose wana ba shula ida donc na les gars ouais moi orchestre ba quartier na habité pour orchestre moi orchestre ba quartier na les gars na orchestre ba quartier les lorsqu'on a un quartier latin international ça ba quartier zolobela na eza o tangi ba parcours les gars beta mais eza oyebanité parce que ya ba quartier o benga bato tangi ba komo ya quartier te quand même te nga lobby beta na les gars na orchestre ba quartier donc orchestre ba quartier ça dire que et kokani na quartier latin ti bango bana c'est biso international bango so ba beta d'Afrique biso beta mondial. Là, c'est un autre débat que parce que grâce Bakali, Alinga MP, à la surprise, à ma bébé, ma découverte, ma actualité, information, ils précise, ils net. Comme rappel, je suis bel et bien avec l'animateur qui évolue bel et bien au groupe Quartier Latin International, le groupe Cher à Kofi Olomide, patron de ce groupe. Il est nouveau venu dans le groupe Ken Soldat. Autant que déjà, grâce au bêta bien que ça n'a pas pu marcher, présentement, aux quartier latin international, intégration na yo ezalaki comment? Ozalaki appelé parce que tu es bien à la paix, mon merveille, Rambagobenga, Yandeni a présenté ou soit Massanangai, Lens à Debayor, et mon père manager, patron, tout le monde va bien. Alors, pour que bateau nous soit surtout précision. Intégration dans un quartier latin international, ezalaki par appel ou yomo yo ça la test. Tenga sikoyo kokota na quartier latin, c'est mon ami Kirikou.
massa nanga vraiment to betani na bakesa ba quartier bakesa mike to kolane to vanda na veni moko ayebaki degré ya travail nga na nzoto akenda ko expliquer chef d'orchestre et c'est non nan animateur mozo boyo qui est danger chef d'orchestre ça l'indeti banini moi boy akeye moko tina lito ya Koffi Olomide moi boy ayebaki yo ayebaki nga bien parce que alaki chef d'orchestre ando vanda na lingwala nga pe mo na lingwala ayebe nga bien mais asalaki nga boyera et moi avantage moi boyo ko bénéficier siko Kirikou ye moi tina lito ya Koffi bi président animateur moso yoki a danger Koffi bi aleki yo Kirikou bi président yo kai pesa ya micro ba pesa nga micro na boka ka crime moi na boka samso ya soko sa test obaki crime o te bandel be bana mususu yo ka okana ba crime Motonia sona makili oyo azalaka na mokonzi na ye Nzambe ngakene soda na yeko korche ya animation na Congo yo na génération oyo Koffi mopa wazalide poye aza soda yo ba obo ya Koffi Olomide ka soda te abanga getumba te so ti na bité ba oyiba ba cri fort taka to asusu na bité ko ba oyiba ba cri fort nana ba moninga ndena bana mbadi ya ba cri o sakana ti tango sali cri wana Koffi mbala mo ala persuadé ou obakisaki eloko mosusu po émerveillé ve atelema mamo vraiment petit chose mystique petit vraiment ça danger si quand on a moni va akumisinga bongo na bibona otike subote do funa beka eli suma sasa dai na esiko bazopekisa machi kwata bongo bazobeta machi kwata mopa wazopekisa machi kwata bongo bazobeta machi kwata yi kwata kor azali de rebesi bango carton rouge mais kasi bazi double mama kizunguzungu na biso rap mobima obika taka bana kitambo baluka ba mbongo na bana ba pasi ba yema bwe mbongo Koffi Olomide koti lo bongo na poche bwe te $1000 na tala. Merci Maël l'international, mon ami personnel. Et merci également à toi, Kenny Mbumba Armelour. C'est du show ici avec cet animateur. Il m'a émerveillé hein, parce que s'il fait bien son boulot, il faut l'apprécier comme il se doit. Un animateur qui évolue bel et bien à côté de Koffi Olomide, Croix d'Akoraman, le patron du groupe Quartier Latin International. Oui, bien Omoko Tsanga déjà na moi bilingue. Bien que tu commis na katikati ya émission na bisoté. Moi dès bilogo bois qui en a déjà. Félicitations quand même. Je crois bien que Kersi Maël est Oazapé manager na yo. Abenga ngabi Prince Bakali qui ne lukila ngaye parce que la minute sur actualité zayo. Félicitations encore une fois de plus. Mais au moins intégration na yo ezala qui avoué par Koffi Olomide aux ana minute actif ya Quartier Latin International. Kirikou neto lani na ba dire na yo Kirikou nde mutamima kiyo pa ya Koffi Olomide et puis Koffi Olomide azala ina confiance ya Kirikou pour que azwa yo. Mais tant que sali boulot Koffi Olomide accepter yo ou émerveiller. Les mêmes Kirikou wana il n'est plus dans les groupes. Batebele ba mo lobela yango ba ko interpréter yango yo neto kimisi Kirikou. Babi yo par exemple ma belé c'est-à-dire de lobela on a terme non ils convenir aux un peu palpable aux amwa mutu ya makambo. C'est-à-dire na ndenge ya mulili quoi yo mto kimisi Kirikou. Kasi soldats. Bino bébé te soldats so asimi mundu ki boyo civil rotema liboso te. Nga siko soldat na telemi wana. Na yepe na telemi wana na s'imposer. Donc ça veut dire que moni mpuku soka tourner na ndako so moni ga niau. Fa kota na lidusu na isko mpuku. Tenga niau. Na isko mpuku. Ba mpuku ba miyebani ba yebani. Oh parce que to sola awa en ce qui concerne Kirikou na yo. Muto amema okuna to benga en quelque sorte ingratitude muta meme okuna olongol sebu. Est-ce que l'homme n'a pas dit que Koffi Olomide venir aligner sous tel long? Non. Beti bala likolo parce que Kirikou alobaki en direct ya Lubumbashi na lana que chez un confrère je ne peux pas citer les noms ici alobaki abi vie azu animateur wana ngam na memelaki ye mais amosala neti kaka okoteli e cotering na ndenge ya molili Kirikou amomona ba mystique akimi na te moni biso to bana nzambe biso to prière fort ngande na premièrement na prière fort na binda kwa nganga ndezala te Koffi Olomide alobaka oyo akoyoka na makambo wana abengani na orchestre ne donc ça dit que peut-être ezaka nzambo nga asambelaka oyo asala biso nyonso surtout na mokili na musala na ngai po musala na ngai donc yango na nzambe euta pa nzambe tant ce qu'on a prié pa nzambe sunga ngai nzambe boye tala boulot eza a Prince Bakali na boulot ya osaka na ti na minute to comprendre que non
ensemble avec Batonios to Baota Labiso, Egat, Nebaza Baota Labiso, Amelda, Mambeki Baota Labiso, Kirikou, Yom Tolongole Boulote, et Zande à sentir force na yo, une forte pression au yo oye nango na groupe quartier latin international nde akoki ko supporter yango te akina. Ozala. Ekoki ozala. Kersi Mayele na France manager na ngai. Oyo a évolué côté France. Ya ebi makamwana. Kersi Mayele, merci. Pour l'encoute ça na Prince Bakali dans la première fois na regardé ba boire moi Prince Bakali lelo vraiment la va une kit dans la habité quoi. Ça ba ya Willy Mouché. Donc Kersi Mayele na France manager ya makasi. Voilà niveau de France kuna Kersi Mayele donc merci vraiment. Mais nabi que Kalamine te bandoya déjà na ko ta ba western na ko ta ba agence na zo ka moi ba catch moi ba habité quoi. Alors soldat lelo ça na quartier latin na minitso effectif na mino animateur dans département na mino animation yo nos titulaire ou ça se passe comment? Bon quartier latin ezakabongo te ki oza titulaire te quartier latin soza makam lumière mobo ala ne Kirikou to mona quartier latin soza makam non oza podium malgré que Kirikou azaki na quartier latin c'est pas des aki Kirikou boka telemi na c'est non Kirikou boka a priorité ala na Kirikou. Bon parce que azalaki déjà na cri azalaki déjà na actualité ba pesa ki bango ba chance ya ala ipena ba créer belé o le kapita lolo créer un peu makasi ngala danger na bon moni neto baka danger za moto ozo comprendre danger ya moto mais na moto Kirikou ala danger parce que Kirikou ba place tout à l'écart en or créer mais ayebi nga petit ayebi ki ken soda ayebi nga bien pour de ko fa vandisa biso réunion bi vraiment yo ke la soda mutema passeport ani pour moi on a foutu rabine uta na poche nanga ezate ga kataka ya yo ba pesa solo midalo bela vandisa biso to sola réunion donc na habité vraiment quoi donc on comprend mais par rapport à Malobana ensemble avec Batonios to Baota Labiso parce que na likamwe le ka inaperçu avant départ ya Kirikou et ala déjà na ba mes attentes yo na ye. Ouais normalement bika monde de musique ndeza la yo ko mema mutu mo boy o kasi ko mutu na osala mo fufu o qu'est-ce que mutu nga briller ou bien aponi na mema ki eta mutu yo aponi na mema ki trop tard. Magio pour un bon côté, yo mo lobi tout à l'heure là qui est mais Magio parce qu'il a du talent na yo boulot na autant que masana. C'est ça quasiment comme dans le bien on a mutu so ko mema yo a ebi talent na o mais a bien na mema na ebi ke kuna tamso ba boîte na bango e. OK yebo o briller mala moko. Oyebi eloko o batela ka motema te yango ka ndebrilaka. Oyebi yango Prince Bakali. Kati Sayala na Belgique apesa nga conseil. Abe mon eloko batela ka motema te yango ndebrilaka. Ngabia ya solo merde on a moni yango siko Alain Kachunga na Belgique. Vient nga Alain Kachunga na Belgique. Alain Kachunga no ebi ke komba Valérie Kachunga parce que Valérie Kachunga la magnifique la spéciale azala moko azala pe na Belgique. Valérie Kachunga kabaka po Alain Kachunga kabaka fort ba chongo nyos na sela ngo ezali. Mana ko mama kabaku te parce que Prince Bakali so beta mama tour libana grâce à Valérie Kachunga standing makasi à la grâce na yeso classé bangwana omona ba ya Willy Moucheni bazana ba Kenny Mbumba arme lourd bazana ba Mede Makenzi Poutine et puis sommet na bango la mine devant Osako l'homme de la pièce maîtresse les nouveaux mariés les big boss les big prophètes azana pour qu'il a contrôlé makambu yende aza chapeau. Bon yebi Blaise Mbemba Chituka na Allemagne Blaise Mbemba Chituka ana mbongo ebele fort Blaise Mbemba Chituka na Allemagne. Mais au moins je ne serais pas persuadé parce que Aleki Eric Mbokilelo na kati ya Italie wana te mon côté et ainsi que na kati ya France wana masalanga Aristote Saïdi l'international et Gate Mabeke et Gate Nebaza j'allais dire aza toujours ensemble na biso. Alors soldat on continue toujours à entretien na biso ensemble avec yo. D'ailleurs je vous signale que c'est un animateur qui évolue bel et bien à côté de Kofi Olomide. Croix d'accord Aman le patron du groupe Quartier Latin International, il est mon invité de ce jour. Alors Kirikou Lelo Akei na ndenge animation yo nem tout ça charge. Ouais charge ça vraiment pour na générique ya mobimba ya ngamoko vraiment donc générique ni za danger. Album ko follow mida opesa ba mission. Ouais na générique ya mobimba donc moni générique na et ça danger en sakanati. Donc na la na habité au voir na ndeko mais na moi grippé mais toujours on continue à bosser kaka. Donc générique on a vraiment eza danger munyo so posa azala immortel donc babua kaye aye bana soza en France le qui Kersi Mayele soza na kisasa na pesa ka numéro bobenga toza en France soza posa sur la direct na na pesa ka numéro bobenga donc ça dit que générique en musique eza mala bloc danger au moins on linga un peu tout ça gémon boy ensemble avec Batonios Baota Labiso parce que c'est un animateur c'est pas un chanteur mais c'est un animateur à chaud.
olamusa bato ba otala biso ba comprendre que yo lobi oza na créativité makasi oleki kirikou po kirikou so nde to ando yambela ye au sentiment que non c'est un créateur ando créer. Alors oko persuader nga personnellement ensemble avec bato nyos to ba otala biso partout dans le monde que yo oleki kirikou côté créativité et puis na minute yo no simi quartier la tête côté animation nazo solde biloko sama kolwa basi nakene soda nazo solde biloko sama kolwa basi Prince Bakali botu nana soki naza ko solde nini yango ya nini bakrepa basi osekia na biso moni mutu moni andeza boto vandia nana mbadi moni nakata karo so fongoli bina zimo clip na bambia na mutu tina ba calme na yo kayo na ki dai lo moko wana bien ke na seki nazo ya na yo malembe mema nga na banzela kaka Prince Bakali omoni makambo luka oyo obetsa batu musu fimbu tina ki dai lo moko so solde biloka basi so ini non na panza ka na clôturer na on lo moko mama na kofimo pawe leke joniko merci ndenge yo bota kuatra korana kati ya Kongo yo abongisa ba vie ba musicien belé awana kati ya mboko yo nzambe yango nga peke ne soda na ye pembeni ya kuatra kora papa na Didi Stone del Pino Morino fula nga lokolo fula bango papa fololo na ngai rumela omona bakokololo kuatra koro leki bango na tout pasalaka ba fier pamba. Ensemble avec nous, fidèles internautes, vous nous suivez partout dans le monde. Comme je l'ai dit dans les débuts, c'est un artiste musicien. Moi, personnellement, je suis persuadé dans l'animation. Et là, on a mis un neti na ngala ki mango kune moi bêtise na katae. Mais yo clôturer ngai azo solder ba crêpe. Et puis ba innovation, ba créativité à bongo. Tu étais inspiré par quoi? Ouais, Zaka Rufanda. Ko boule moi makambu ko moni bana mikinde ba sakana ozo mo ba biloko pa ba petit abe miki ozo bamba on pesa crits biso to zate ke to yibaka to ki mutu moko boka crib o yibiango polo bebo ta polémique donc keso ba boka on keso ba boka on te biso to abongote ngaso na yé na zanga moko et ça lipe maman succès donc na bongo na linga na ça le logo eza slogan ndi na soda ko faire comme bien nga soda na ya sou ne loko moko boye tito comme on a fait une émission na bois quand on faire l'élan au danger. Merci beaucoup, c'est promis. Amour Stade Yassouna leader à Liège. Merci infiniment à toi Valérie Kachula, la magnifique, la spéciale, la bourgeoise. Merci beaucoup. Merci encore une fois de plus à toi Mireille, ma pauvre Mireille, Sernanga, j'allais dire Noël Boyembe na kati ya Belgique wana Noël Boyembe la bourgeoise azana kati ya bourgeoisie na nzoto na ye Noël Boyembe, merci beaucoup. Yabe na mondia ya vient biso Didier Willy Nyashi mère ya Niclet Toya Niclet Kaya trop d'avance Niclet Kaya moi ça kitoko aza trop belle Niclet na kati ya Belgique Niclet Kaya trop d'avance yabe na mondia ya vient na biso Didier Willy Nyashi merci beaucoup mon ami personnel à Longwe Belgique Nicolas Nanenge à Paris wana lisi balingi l'international lisi balingi azalape Masaya Mimi Kamalandwa soutenez cet artiste musicien Mimi Kamalandwa olingamo animation pour que osala émerveiller ainsi que lisi balingi l'international le président Dani Chandou en direct de Chine contrôlez toujours Chine le président Dani Chandou en direct merci beaucoup à toi so classé ba boss yaza sommet. Merci beaucoup à toi, Dr Kinkani les bourgeois, vieux petit naïe. Alors, quel soldat, Toyoki déjà à propos naïo, vous avez déjà la Katia monde d'animation. Et puis, vous avez volé la Katia grand orchestre, vous avez quartier la terre internationale, les orchestres, moi, pas maté. Les locaux, dans le département d'animation, un collègue, Yabino qui est Bercy, parlait de ce sujet, Aza arrêté. Oui, c'est passé pour l'arrestation naïe, tant qu'animateur, ou Aza collègue naïo. Nino rolo ba pour l'arrestation à Bercy moi. Bon moni vi ba memango na mbangu te. Vi ba memango te ndenge animateur otanga kombo na mema vi na. Tanga communauté. Bon moni ngai moto aza ene na yo, moi respect na pe ya droit de naissance. Ene. Et par rapport à animation omoni tolobela j'étais tolobela musique. Omoni na eloko maître azalaka te.
na ndeti na makambo to le roi sport ma musique na ya za la rati ya za la rati po to mona Robino Mundibu ye wana Robino Mundibu abimi vraiment be jouer les ballons abeti baba vieux na donc au monique non ba o ba na pendule liboso na ya beti bango donc na makambo wana za la rati za ki sala boulot muto tanga na ko mwana na ebite nga ko ba makambo na eti comprendre nga ko animateur nga ko ba makambo na eti sambo yibaga bakri osoko bakri oui tobina ya jae naba na osko ne bandel po ya wana ya yosko bigeza ya yo toki nango malembe ensemble avec Batonio Stuboto la biso en exclusivité sur votre chaîne YouTube informative Poto na Poto TV la mine de vos mosakolisi en exclusivité toujours avec Prince Bakali journaliste d'investigation. Merci également à toi Egat Nebaza hein Egat Nebaza na kati ya Paris wana Aristote Saïd Oyebi Mambango toki nango malembe oyebi photocopie na original différence ma kasi ezalaka yo olobi yo noza propriétaire ya kriwana sala biso preuve na yango keza ya yo na sala no preuve nango bon preuve nango ezake ya kaka tobina ya jae yo boka ya yo ya yeda toyebi parce que ngana obuaka ngo ndenge bandaki yenga nakendake pa ya Nzambe yeja tuninga Nzambe omelaka nini mana yebisi ya Jean ngana melaka secret na lipa ya munene yeja simbinga koto yo Nzambe na kipete yeja simbili susu awa na kipete metango aluka bolonge ngawe okobomanga lelo après ce qu'on a eu ya Jean est-ce que kokoka etobina kandeje yeje zoko pole ba place biloko ane wuti ebi malembe nalandi attentivement na créer na ningo lobby ningo solo parce que l'animation c'est aussi donner des messages wana eza mwana mwasi mto abeta lisolo tonde ça obetela nga lisolo ki akendaki na ndako ya John na emoko me ya Jean webi ba momio bazala ki alingi John na pa Chine ka ko akomi ce qu'on a parlé ya chatuni obaeni abisi ya Jacques ngalo baira secret na lipa ya munene parce que ya Jacques asi na simana ko profiter simba pe ba système simbi petit soir zo boya ya kangira ah pecha mama bi o selemelo to ko bomba ngalelo o ko bomba ngalelo ozoko suka lo ba suka no ya est-ce que kokoka okokani atunisko ya est-ce que kokoka po yeme to misuma so abia zuayo boya ko bomba yo pe mesili comprenez que c'est l'animateur, c'est un message aussi passé. Comme la télé, c'est le temps avec cet animateur qui est mon invité de ce jour. Il évolue bel et bien au groupe Quartier Latin International, l'orchestre cher, à Kofi Olomide Croix d'Akoraman. Tout ça, les surprises, tout quitte la résidence, dans les places où il a logé, dans flat, dans il y a commune influente. Et Nebo Mouna peut voiture, ils ont derrière Bisso. Alors, Kofi Olomide m'a sommé la qui est en haut. Est-ce que Mamondo le bail à voiture tout zonge la nana moi pour un amouké parce que c'est une très belle voiture la mine devant secondo il a la voiture à cher qui nimbumba arme l'autre mon ami on a la voiture à cher Eric Mboki il est dans la carte Italie ta mo la peine la voiture à cher est-ce que voiture o ezaya on dit maté koza yangate oui quartier latino moni mba moko felo minda banda bino na mo ba ketch nanu kirikwa banda ke bon mais yo banda na voiture à cher te via tinda kalobi ke lukaka kala 1000 wana pesa milo ana wa bisenga petite na poche atinda ma ke lukaka oko lukika ai non c'est pas non pose na c'est pas non combien ya kenda banki to na ke banki akotika na pala bimisi diplomate akotika pa ça papier ça le papier allez soda que na voiture non quoi vraiment soda mais ba momi belé te soda so ba momi belé oyo kata carrière na te prise ngai ma momi ku nazala na ngote prise c'est un peu ça de Kofi Olomide atane vie mo social mais tout être na banque c'est muso Kofi Olomide mutema mabe Kofi Olomide boy mais personnellement on a commis na quartier latin nyoso bato bandolo balangana na monya ngote pa Kofi Olomide na habité na salinga mabete jusqu'à maintenant soit salinga mabe na koleka pe na lobaka ke na ko faire salinga mabe maintenant salinga mabete dans la quartier latin vraiment quartier latin na habité na mo lieu mo fufa semoule na bandolo fo ba masango banini na mo lieu mo fufa semoule na pe na flat au place do vana na moni lix ya ndenge wana quand même Kofi Olomide kaka to yo mo ala pe na mo ba effort na moko pour que vous allez loger na ba place à bongo te Kofi Olomide da prêtre non na biso na boke lo moko boye Kofi mopa walongo linga na pasi vous comprenez donc na uti na bandenge mo boye Kofi mopa parce qu'on a levé nga longo linga na lingwala comme ça na Kasavu d'ailleurs lingwala no eleki de Kasavu
lingwa leleki Kasavu. Vous avez logé na Kasavu. So na vandi na Kasavu beza parce que na choisir na sepeli na place yo tozali endroit tozali on a fandi. Mais alongoli nga na passe par rapport na ebi monde basi marata moi $300, moi $200, moi $100, moi $20, moi 10 francs. Na ebi pende baso moi ça kasemu le moi linzanza ya miliki. Mais quand les ala quitté vraiment na orchestre wana, ils ala quitté. Merci beaucoup, lui c'est Ken Soldat. Nous arrivons pratiquement à la fin, mais presque déjà à la fin de cette grande émission avec cet artiste musicien qui est animateur aussi également. Et Ken Soldat, une question de curiosité et puis de savoir. Quartier Latin, côté animation déjà, brigade, kérosène, et tant d'autres pour que c'était cela. Animation, moi faisais moi Jimmy, qui récoutant aïe à la moussi un peu macam. Wato marché va monter tant que chroniqueur de la musique. Est-ce que vous assurez Batonios tout bota la biso et puis mourir. Il y a bonne musique, il y a Quartier Latin international qui est aux zones animation à Quartier Latin neto yebela kayango. Bon, dans le Sahara, Koloba Loba Petro, ils allaient moi jarté. Mais bon, mais quand on peut s'en chance, n'engé bo pesa qui ba o ba leka, na ba animateur mususu bino pe bo pesa en chance, bo za na confiance nanga. Na sala musala mongo pe ko sepeli sabino. Dans na loba na bino ki bo za décité. Vraiment na biso ba za décité so ba yoki. Na ebisi yo, moni karo, elongwa karo. Moi génération bimi, au monde nga suna karo te. Elongwa karo. Même après 100 ans, il y a Prince Bakali. Prince Bakali, na ebiso moni karo. Elongwa oyo. Et comme maman Carmo, boyo mo oyebisa nga maramba solo. Donc bo pesa nga chance, chance ya makasi, bo pesa nga vraiment chance. Donc bo za décider. Na presse na lo bagana na kato parole te. Presse na lo bayi que non ava ba yemba mutu na quartier Latin, faut pas pesa et na voiture mo ya cher. Parce que bino côté animation à lobi eloko na te bo tika kana ba o soit ozaka o bwaki no mutu net ndala mo ya wili musheno o bwaki apeso $2000 et anu sana ba ndenge wana. Te moni ndeti soki ya wili musheno penga $2000. Mutu yo tam sous Prince Bakali bo yelinga pe mutu mo $1000. O yelinga mutu so peut-être son amaile. On se bakara $10,000. Mais gâte n'est pas ça, on a su bailler paie moi $3000. Soit solo la ranae, soit solo la ranae vraiment on a habité générique comme non yaye. Mais de Mackenzie Pouti. Soit yaye générique comme non yaye, générique comme Mbumba lokola soyabo. Vraiment on a habité soit solo la ranae bien générique comme yaye. Donc on a habité mutum so akota suna générique. Soit solo la bien générique comme yaye. Donc on a pour ça azala immortel, azala vraiment immortel. Baboua kaye, ayoka na disque ya Kofi Olomide. Talaka na kata disque ana fallait pour paroyemba. Et puis ba momia poto ba nga pe animation makasi hein. Kofi Olomide déjà na bangela parce que Kofi Olomide a pesa ko des conseils pas trop de ba momi. Pas trop de ba momia na Ken Soldat na ogelo de amawa. Parce que ba sœur nanga Sylvie ma poli de Dieu na kati ya Belgique wana ba Noël Boyembe la bourgeoise la patronne Valérie Kachunga. Moi si ya tembe azana mbonge belé, ba déplacement belé, ba la mine dovo mosakol ba ebi mamango. Est-ce que au Congo supporter mon gars pour te d'abord côté maman non au commis pe na succès à ma case au supporter charge et bon kasi na minute on na boy na poto momiat alit na kuna mwana na Canada Keiju bien momi mais na bi ba momi bon ça quartier la tes pesé ouais ça dire que trop gérer on gagner mambo ezalaka trop gérer on a photo tout na Kersi Mayele. Là, c'était qu'une parenthèse. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette grande émission, mais au moins une dernière question avec l'artiste. Tout ça, là, moi, l'homme, boy, tant que quinois et puis passionné de la musique, au Vandanakin, l'album est Bimaki, Tilelo, au côté de boîte, au Kina partout, au Yoka, l'album est Betaka. Autant il y a 5 animateurs. Oui, ça que nous sommes Vani Botelobia, Yayo, c'est un bon serre. Yayo, c'est un Vani Mabou, il faut appliquer ma animation. Sera les kingate en tout cas na role kalangaye autant il a 5 au bangak ou soit tu utiliser terme facile au bangate mais au mot la boulot na ba quand même ça 5 animateur mo boka pas Robino aboka bien Shomi ouais Shomi on a touché 1 aboka bien fort à part hier na habité ba ve na biso ba Billy Clinton Billy Clinton et na ça va zima on a deux déjà à part hier mundi boyebi ponga na bi bango te bananyo kuna ba PCBG ba la team wata ba orchestre msusu na ba animateur te yesi li mi balé wana nde na mona vraiment ba bile dendaka sa ba simba yo na ba PCBG na nde o compter mi balé ana kuna ba animateur ba la te te na yoki te
na yoki te en plus ba bosser au moye ta convaincre nga pas bon na bi bango pété premier ngwana né déjà li kam royebana na bi bango te donc Bill Clinton na shomi de shomi nani shomi de Welly shomi de na habité mais avoir arabe crime ne moi ya moi bien quoi. Dans sa babos lelo oyo ça cartonne ko Olomide personnellement alinga ngo pe moi trop yo nem to mo boaka ngo parce que kirikwa zate yene mtaboaka yango isa yayi. Ouais eza pété ngai ko tu biloko kutu ya kala ya ba ve ya ba grave na boaka ngo boka dans sa babos na zo le rôle lipa to chona mai ko mi pété. Yo kango allez dollar yana les francs congolais yana euro sterling yana chez les grands mopawo dona trompé tika kono bambongo alia bambongo na yeba ndeko dona le trompé afala makambo sentiment na ye allez dans sa babos tobina mabina babos dans sa babos tobina mabina babos anga mabengana na palais na koma na vie ya libana na koma ko vivre nekenge boye langa bo rena beba kasi mabe ekoti ale mabe ekoti kasi mabe ekoti mon papa wa lobby oye koya ya. Merci beaucoup, lui c'est Ken Soldat, animateur qui évolue bel et bien au groupe Quartier Latin. C'est un nouveau venu au groupe Quartier Latin International. L'orchestre cher à Kofi Olomide Croix d'Akoraman, patron de son orchestre. On l'appelle aussi également patron de la musique, ainsi que patron de la musique congolaise ainsi qu'africaine. Ken Soldat, tu as mis vraiment pratiquement la sous-émission. C'était un réel plaisir pour moi de te recevoir. Mais au moins, au Epatenga. Non, personne comme conseil que l'animation Oyo. Fezalaka bongo ba créativité fezala pe mo ebele na sentir yo déjà na kati ya be wana ko se décourager te mais au moins tu mis déjà pratiquement la sous-émission na biso bato nyos to bato partout dans le monde ba ya Willy Musheni ba fanda ba otala yo parce que y a la fidèle ya Prince Bakali l'espoir de la presse ba Kenny Mbumba ba otala yo ba président Danishan ba Aristote Saïdi ba otala ba Mede Makeni Christian considéré azotala yo message ya suka par rapport ya entretien na biso lelo ainsi que ba dédicace na yo o dédicacer banani bon question nga souke eza kaka nani loko loba trop te poto qui ça wapi monde entier pour soutenir artiste na bino na ozala un grand et envers bino et pour soutenir nga vraiment dans générique oyo na ebisi bino eza danger eza vraiment danger on ni na boso na générique o te trompé sango kombo mbala simatango to ya bobina ngwa ne okaka te kala trop te bobina mutuka na moko na zobana na sima mutuka na soma na mbongo na nga na vandaka na sima yeah desazeti ebimi ebule zongi na kwe ivezede everse wane lona entende tseki maya badi na mbongo aversema lelo eversede Ah non, c'est du show avec cet animateur. Ça doit continuer parce que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette grande émission. Mais au moins, ça doit continuer à comprendre que moi, créativité, ça. Parce que Prince Bakala a fait moi découverte et belle, mais au moins, tu as mis vraiment pratiquement dans cette émission. Et la première et puis dernière émission, tu as sur la maman, sur les tellement belle, album et obima, la production, ça est belle, pour un mouvement, puis la dédicace. Ouais, pour un programme, il y a un mouvement, tous nous vraiment. En coulisses pour tous préparer studio tout ça déjà dans studio dans loba lobby déjà dans côté na soir les lopé na OK déjà ko côté ça o azana posa azala immortel ba boua kaye na ebisio obima benga la plus 243 ba loba su bongo te ba benga ona ya Willy Musheni bon ya Willy Musheni plus 200 ya Willy Musheni ba te ba bi dage code ya la Willy Musheni de so biga ya Willy Musheni ba bi a code o teka numéro na oui ya Willy te na pesa na ya Willy Musheni mbote na ndenge na epenga na ya na plus 243 82 240 57 80 plus 243 82 240 57 80 na pesika vena nga Alain Kachunga na Belgique Alain Kachunga muta simbi makambo téléphone nanga so moni c'est na comment Alain Kachunga parce que na la Valérie Kachunga so moni na téléphone bien c'est Alain Kachunga Blaise Memba na Belgique Blaise Memba Chituka na Belgique na habité Zizel Mayimbi maman na Ketial la mignonne na PC Mbote Kati Sayala na Belgique Tété Tumba na Londres Guy Machine dans les presse
Donc, on a habité Joël Malé, Massanangaï, Oli 5, qui vient Nangaï, mon maman Biyomba, ça dit quoi. Donc, on a habité quoi. Roni Swala, Massananga, Fallon, Mputu, la tigresse, vraie chérie Yamboka Oyo, Flore Mangomba, noire américaine. Donc, on a habité Francine Wamba, donc on a habité quoi. Merci beaucoup, c'était un réel plaisir pour moi, j'allais dire, d'être très nombreux en train de suivre cette belle émission du début jusqu'à la fin. Et merci encore une fois de plus pour votre attention particulière. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette grande émission. Et merci également à toi, Slim, parce que grâce à toi, l'image est un peu très bien impeccable. Et Slim, caméraman, il y a soin, il y a propre, il y a bien. Elle a toujours à côté à Prince Bakali, l'espoir de la presse. Prince Bakali, il a un peu de rigueur, la mine de rigueur, ça l'a toujours. Slim, filmé toujours Kitoko. Merci pour la qualité à image. Merci encore une fois de plus à toi, Yaouli Moucheni, parce que tu es toujours du début jusqu'à la fin avec Prince Bakali, l'espoir de la presse. Le jeune président Dani Chanou en direct de Chine. Merci pour la mamé Belozo Sala. Merci beaucoup. Massananga Mogol ici, Balingi l'international. Maman Gessi. Et merci encore une fois de plus à toi, Yabena Mondia. Yabena Mondia vient à Willy Miasi. DJ Willy Miasi, Niclette Kaya trop d'avance, Egat Nebaza, la plus belle, Sylvie Mapoli de Dieu Katia Belgique, Wana Noël Boyembe Sernangaï. Merci beaucoup encore une fois de plus à toi, Eric Mboki. Katia Belgique, Eric Mboki Lelo na Katia Belgique, et encore une fois de plus, na Katia Kina Ozala bientôt, la Kenimbumba Armelour, Ozoya, Christian Kos de Rennes. Il y a Étoile Kossi, papa na Krifi, ma dauphine Kossi. Alors, on a la bateau au Baka. Ouais, moi, on a habité vraiment. On a boaki, Bata Charzinias, Madame Nathalie, Sandra, Magali, Marina. Engambe beaucoup kana Belgique, engambe beaucoup kana Ghana. Parce que nous engambe beaucoup ka vraiment na Ghana bossa engambe beaucoup kana Belgique, engambe beaucoup ka vena ngamoko. Na pesi moté. Belgique mo ba Ambrose tête dia sona l'hiver. Christine Dior na kata dernièrement. Trésor Bao, le papa na Lionel na Jason. Donc on a habité quoi. Donc on a pesi bino bambote na bino Charzi Mobimba. Place na fan na vraiment. Moi on est à côté. Très bien, merci Charzi, un flat hôtel influencé, très propre. Merci au prochain numéro avec le même plaisir parce que c'était un réel plaisir pour moi de vous savoir très nombreux en train d'attendre et suivre cette belle émission du début jusqu'à la fin. Mais au moins, je vous laisse cet animateur pour qu'il aille merveille. Bino na moi créé tellement, à se bombarder, à exploser yemoko. Azana ba cri tellement belé, mais bo yo kaina elo kasuka mais quant à moi Prince Bakali, na tiki bino avec animateur, retrouvez mon prochain numéro avec le même plaisir et s'abonner sur votre chaîne YouTube informative Poto la Poto TV avec le même plaisir. Au prochain numéro, au revoir. Oye moto Philibert Katubi makuna kote mwane. Hey Philibert Katubi makuna kote o. Mosala kobenga petit momi o. Kobenga petit momi. Kobenga petit momi o. Kobenga petit momi. Yakawa yakana bela yombongo. Yakana bela yombongo mama. Yangwana vraiment donc. Avec Sabino qui a la capacité de m'accompagner surtout. Allez que petite momie viendra. Philibert Koseni Maladio. Prince Bakali, donc merci. Nandengo Yambinga l'émission dans les sous. Donc merci vraiment, merci Prince Bakali. Eh, Fallon Mputu la tigresse. Vrai chérie à Pembe Kitoko. Donc n'habitez quoi, check. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de Sepela TV. Sepela TV est un décodeur qui a un mboka partout où vous avez des Congolais de la diaspora au sommet Sepela TV. Et ça ma chaîne Nia Congo paye à Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundes Images, Genesis, Press Play. Donc ma chaîne est appelée à Congolais paye à Congo. Batebele babenga biso du nord au sud, de l'est à l'ouest, babenga biso babibozone sa promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Tovandi, tobime ezaki ka promotion, vous savez quoi, tellement de clientèle et puis souci à ces plats TV et ça pour ça va client la bango babino, to zongela promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock, tout ça est belleté, mais ça sera limité, c'est vraiment limité. Vous allez belleter beau benga pour consommer décodeur à Sepela TV.
ba maman et ce qu'on a vu nos pays pour ba filmer ça sort en ligne là en français et en anglais ba film nigérien il y a ba congolais ba africain vraiment comme ça ezana kati ba papa to kanisi bino pe to télé bino ba chaîne ya sport na kati donc football 24 heures sur 24. Aussi pour les enfants, bien sûr, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français. Donc, toute la famille de partout, n'importe quelle génération, et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7. On va la miniter, beaucoup ça peut miniter, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de un numéro, botine de la biso, pas coordonner la bino, et puis biso peut botine de la bino, c'est la TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter c'est la TV. www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tokotika la kaka na poto avec la mine d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto kembo alege mboyo lele. Kembo yo mama, alege mboyo lele, tobine la gangolo na hosana, kembo alege mboyo lele, poto na hosana, kembo alege mboyo lele.